Bonjour, bonsoir, c'est pas R et kokute la bino partout bozwami wana bambote to pesaka ndenge kaka ezalaka avant to banda émission na biso ndenge to misana avant ko banda émission na biso to pesi merci na Seigneur kolala kolamka eza habitude te ezaka kangolu ya nzambe to moni susu mukolo alelo bana mama j'espère bozomona miniature wana très bien miniature wana eza bato a théâtre na biso miniature wana boyebi bango très bien koleka cuisine Yannick TV. Boyebi si la bisalu aigle, pomba sen, docteur Sisi Nzamba ba trophée maman na bango yewana. Bomoni si la bisalu toujours na top. Si la bisalu yewana nde. Bomoni Monsanto, boyebi Monsanto très bien. Monsanto pe ajuaka très bien yewana. Bomoni susu orgazie, 8 ans orgazie azalaka susu na biso na kinte. Ayaka koto yo na kati ya Suisse. Lelo bomoni retourne ya lisusu na kati ya RDC. Yango na memeli bino bandeko na nga boye baka ndenge nini makambo yango ezokende. Soki bomoni bandeko totie bango na miniature, c'est que bango nde tokolobelela na mukolo ya lelo na émission na biso. Émission ni na memeli bino bandeko na nga. S'il vous plaît papa, s'il vous plaît maman, ceux qui écoutent une émission en cuisine Yannick TV par-ci par-là, qu'on zappe te bandeko nanga, s'abonner, commenter, aimer, partager et que ça la bien bandeko nanga pour recevoir encore des émissions espère bien. Awa to finga kate, a to pesaka toujours kaka conseil bana mama. J'espère bino moko baby cuisine Yannick TV na bino azalaka na bankite. Cuisine Yannick TV na bino alobaka bana mama cuisine Yannick na bino toujours elle a kabino be information e utaka na source na memeli bino boye baka ndenge nini makambo ezotambola maman j'espère bomoni bango très bien. Toi comment na lisusu si la bisalu Bekam Bekam mamsi na biso azana mwasi ya mayele aza mwasi o mutu ezosala aza mwasi o yatika kara na défaut azata na temps ya ko répondre te azape na tante ya koleka na émission par-ci par-là mais biso ba oyo molobeleli ya mam sisi la biso ye yonde bandeko na nga to memeli bino susu information ya kitoko mam si ba polo eza ba polo bozo mononga na lata kaka Adidas c'est bien na minute auto soutenir mam si na biso na minute bandeko na nga même moral même esprit baba kuku oye toujours maboko likolo pona mam sisi la bomoni biloko mam sisi la sali bientôt bozala prête bokoye baba prix nango bokoye babisika bazo livra ngo soki eza na France soki eza na Londres soki eza na Kin baba kukutu bokozala informé bozala kaka prête maman na biso azosala toujours musala na ye ndenge bomona kako Versace Adidas na minute eza SBC la bisalu ozala kaba kuku lata si la bisalu consommer si la bisalu ekosala très bien bandeko nanga même moral, même esprit, toujours ensemble. Bandeko nanga na memi Monsanto, bomoni Monsanto, tellement pe Monsanto a joué qui pe mwanda munakati ya FB. Et que ça la sous-soutan Monsanto a joué à capete. Mais ba fan ya Monsanto bazo tungisa. Ma cuisine Yannick lukela biso Monsanto. Cuisine Yannick pourquoi zo jouer sous na SBT. Cuisine Yannick yebisa mam si pe abeng sa sous Monsanto to ana besoin ya Monsanto. Baba kuku bandeko nanga nyonso par-ci par-là bisika nyonto bozwami. Soki bomoni Monsanto na tie na kati ya miniature c'est que likambo ezali. Monsanto tellement a joué à ba film bien. Monsanto tellement aza mwana respect aza toujours mwana o ayebike o aza mukolo na tie na place ki mukolo o aza leki na tie na place ki leki bazalaka toujours bien na mam sisi la bazana problème te na Monsanto et ko sala ke 8 ans Monsanto a joué kasu na SBT pourquoi par rapport que Monsanto aza pe na makambu ne ba raison na misusu asalaka na minute o pe mam si
ndenge invitaka nanu invité lisusu mosantu te yango bomoni absence ya mosantu na kati ya SB mais soki nzambe apermettre abombi biso na sangolu na ye filme mosusu mams akobengisa pe mosantu akojouer parce que kuna pe porte eza ouvert pona mosantu tellement ajouaka bien tellement aza fi moko respect ayebi ko respecter mikolo ezalaka nde bongo na vi bandeko na fo ko tia mokolo na place de leki na place de malgré balobi respect eza reciproque ezalaka bongo bandeko na nga eza te ko yo jouaka théâtre epe kuna sala théâtre biso nyo tout okokani non mutu na mutu aza na jour na ye mutu na mutu aza na date na ya botamaka mutu na mutu aza na jour na ye oyo nzambe asalaki apambwama mokolo aza mokolo eloko esepelisinga kati ya bandeko na mbo eskizenga eloko esepelisi ngai kolanda komemela bino émission oyo koyoka mosantu ndenge azo témoigner malamu mpona sila bisalu en tout cas esalinga plaisir nga nazalaka banki te nalingaka bandeko oyo balingaka mama na ngai soki olingaka mama na ngai sila bisalu nga mpe cuisine Yannick TV na kolinga yo soki olingaka sila bisalu te nga mpe cuisine Yannick TV na kolinga o te babakuka ekendaka bongo vérité mbeli sur mbeli ezalaka bongo bandeko na ngai mosantu azo témoigner toujours bolamu asila bisalo abisila bisalo aza mama sila bisalo aza ser moko aza bien sila bisalo ebi kovanda na batu aponaka te me ebi kosangisa sila bisalo ndenge aza na ayebi ndenge bapesaka mwana moke respect mokolo respect sila bisalo en tout cas aza vraiment yaya oyoka vraiment yaya nabi bandeko na nga ndeko ne moko amwasi asalaka théâtre bino moko boyebi na epoke mutu nyonso akomaneka akobude mutu nyonso akomaka ngai mais mosantu azo reconnaître sila bisalu ke aza icône mosantu azo reconnaître ke sila bisalu aza yaya mosantu alobi yaya oyo tobandaka kotala bango na télé yaya oyo lelo tojouyeni na bascène ensemble aza yaya kosakana te aza yaya oyo azo mérite beaucoup de respect envers nous. Mosantu nzamba pambola yo. Parce que makambo aboende cuisine Yannick TV alingaka. Ozo reconnaître bolamu ba icône na yo ba yano ya basi ya mibali nzamba kupambola yo. Zala kaka na respo zala kanango. Zala kaka na komikiti so zala kanango. Mutu na mutu azana tana ye bandeko nanga. Balobi le panier circule encore. Mutu na mutu azala kanata na ye lelo ezata ya sila. Lobi ekozala yo, lobi ekozala l'autre la. Kentwa nini bandeko nanga bozobo mana pona nini na samo yo. Bozo mona covid ndenge komboli batu lokola kombo ezo kombola balabala nzambe. Ezo te ya bino te batu ya théâtre na biso. Ezote ya bino te bolingi ba rando, bolingi ba polémique, bomoni orgaza ye. Orgaza uti musika 8000 km bandeko nanga. Aye susu na kini kotala bino. Orgaza lobina uti Suisse na Angola na kiti na kini na mona pe bandeko nanga nyonso ya théâtre na kende pe prière na biso yazane mona papa Simon Kimbangu ndenge ba priaka na bango alobi en tout cas esalinga plaisir na mona bandeko nanga nyonso ya théâtre koyamba kaka nde bomoni kaka ogazi bino na bino bokomo créer ba problème bino na bino boandi osala ba polémique yango ezalaka nini na tuna bato ya théâtre ezalaka nini ezalaka nini siksa sile ezangisa bino kimia silence sila ezangisa bino ti lelo kimia no bolembi koloba te bolia mbongo na mutu asila bozwa bavi na bafoto asila bozolia mbongo na kombo asila me bolingi sila te makala moto na mituna bino balobi silence eza phrase moko eza muke mais eza très efficace bomoni mama abiso avandi silence bongo elakisi te ke sila aza yuma bomoni sila ndenge avandi calme bo elakisi te ke aza zoba aza mutu aza na mai na makila aza na mabene aza pe na malamu na ye parce que même si sila aza na insente aza mutu aza na mabe aza na malamu mais na vie mutu ye moko amiluka akosala toujours malamu parce que mukili eza mukie bandeko na nga concurrence ya nini
pourquoi bozo sutukele loko ako sutukela te bande konanga ba sutukela ka loko bomona ke loko so andeni bozo sutuka ko sutuka bozo sutukela nini orgaza ndeko na bino ayebo yambe bien bokumisa nzambe nzambe merci okende ane ezonge tokutani bokumisa nzambe bozala toujours bien mais bino na bino bozolukaka ba problème bino na bino bozolukaka ba problème toyeba te ba problème yango ezalaka nini soki jour wana bazotanga bino tomona bien tolika babando tanga bino na bakroni mama na bakroni papa bosepela bino na bino kaka na ngamu na bino bobimisaka ba matière parce que bisika boza na ndako balobi ndako olalaka te moyeba esika mai etangaka eza te mpo yeba esika mai etangaka fo olala na kati ya ndako wana mbula ebeti mpo yebake mai etanga esiko bongo te ebala mama mais bino na bino bato ya théâtre bozobimisaka makambu na makambu eleki ebele na ngambo ya bato ya théâtre na biso toyokaka bamusicien te me na ngambu na bino pas jusque là non trop c'est trop eleki bandeko na ngai na minute oyo toza na moma barando te na minute oyo toza na moma bapolémiki te orgazi aza ser asila orgazi aza ser asila sila bisalu aza ser ya orgazi baza baser baza binemi te orgazi aza leki par rapport ya sila orgazi akendaki libala ndenge mwasi nyonso abimaka ke babale ake kosala vi na ye soki amoni ke ezwi tana kende kotala bandeko na nga akitia kotala bino mabe eza wapi mabe eza wapi orgazi azali na bapolémike na bino te me bolingi bokotisa orgazi bokreye kaka polémike mutu azowela orgazi aza te biso baoyo cuisine ya Niki TV tokumisi nzambe mpo tomoni susu orgazi nzambe abateli abombi ebokutani yango tozopesa kaka merci parce que biso cuisine ya Niki TV tofingaka te tosepelaka na lipambola bato nyonso bana mama tosepelaka komona orgazi na lobi gloire à Dieu parce que eza bien parce que voyage bandeko na omonaka oke osali voyage na avion 8000 km ana eza black te bandeko na nga eza barisque okokoma okipe kokoma te mais soko okutana ndeko na osusu bokomi bozosieka bozolia fo koloba nzambe soit loué ezalaka bongo bana mama botika ko créer ba polémique o bozo créer botika ko tia sila na makambo sila yebite bovani na makita na bino sila kuta okumba bino te bikutu te me bino moko ka bozolo ba kombo sila bisalo pe bisika botanga kombo sila bisalo bato bazo akomemela biso ba matière eza kitoko te bandeko na eza kitoko te botika muninga pa vana na calme s'il vous plaît botika sila bisala vana na calme s'il vous plaît ezalaka nini bandeko na nga ezalaka nini olamuki silo ovandi boye silo ebi keso na sali boye kesala boye ezalaka nini ovandi omona ndako komo créer ana créer ka pona sila bisalo ana talamaka eza kitoko te eza kitoko te bana mama tozana pona kopesa bango pe ba conseil orgazi malgré lelo yo zano na kin bango nyoto baza bandeko na ya basi na mibali ndenge ka kotika bango bozalaka bien continuer toujours kozala bien na bango nyonso continue kozala kaka bien na bango nyonso mokili eza mokie toyebi lobi te bana mama tomona ka lelo lobi muteyebi yango eza nzambe babakuku pas de distraction s'il vous plaît babakuku to consommer film na biso babakuku to consommer film na biso lingaka sila bisalo lingaka beka mpomba seni rambo sala bien to soutenir maman abiso na tous les domaines to soutenir maman abiso na tous les domaines botika ba publicité les cas s'il vous plaît ko zappe ba publicité to tika ba publicité les qui olanje émission na ona boke binyoso che j'aime o che commentaire et ko sala si la bien baba kuku oye toujours maboko likolo pona mam sisi la respect yende mama na biso ezalaka bongo mwana fa kumisa mama na ye mwana fa pesa mama na respect o azo mérité ezalaka vraiment bongo bandeko na nga lelo cuisine ya Niki TV na bino na koloba mingi te na memelaki bino kaka émission o tellement baba kuku na lela bino ya trop na linga kana memela bino ba information be bakandenge ni makamango ezokende ezotambola bomoni mosantu azo reconnaître grandeur asi la sœur na ye en tout cas et ça n'a plaisir mosantu nzamba pambolo abatelo akokisa posa mutema na o parce que na vie fo umela fo nzimaka muninga
fondimaka ndeko azosala obolamu ata na kopo ya mai kobosanaka te eza très important eza très important bana mama ata na kopo ya mai eza très important. Kati okonda wetu na kati ya Londres, kati okonda wetu na kati ya États-Unis, okonda wetu chez la Fayou na kati ya Genève. Mami Elongo, oncle des Abakok, mam Cécile Abeka Mpomba Seni, yende mama na biso, Babakouk to soutenir SB, Babakouk to protéger SB, Babakouk même moral, même esprit, Babakouk on est toujours ensemble de pro, de loin, to prier trop pour na mam Sicila, to prier trop pour na SB, pe na groupe Mobimba, to soutenir bandeko na biso. To soutenir bango na tous les domaines. Mama Boloko, Mama Bosolo, Mama Jeannette Bosolo, na kati alimani, veut dire eza yo umela. Bandeko na nga tellement na lela bino ya trop boza ebele. Na pesi ba merci na bandeko nyonso baza na kati ya live na nga. Na pesi ba merci na bandeko bako ya après. Na pesi ba merci na bandeko bako commenter, bako s'abonner, bako partager. Merci na mosantu. Merci na bandeko nyonso bako ka émission oyo na ba commentaire, na ba remarque, na ba prière. Kuzi Yannick Nazana po na bino. Na memela kabino musala oyo émission oyo bakandenge makambo kaka ezotambola. Na lela bino ya trop. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.